Au fois, pas tourner pas naïe. Os aura combien pas Caleb dans le retourner. Os aura combien. Il y a bisanga mbongo bana Caleb ana okoma déjà film a pesa yo osomaki voiture na mbongo Caleb a pesa go ata vélo. Na banda ko musumu Caleb ba mbango banda ko musumu Caleb a pesa bato na ba film ya musu bien na ngombe musu et les journées ka moko ici nango. Non, maintenant ici la banda ko jouer wapi. Banda ko jouer wapi. Ici on a joué wapi. Roumel quand même abana comme mama bolingo azalaki mama chako azalaki oke mama chako alobi na exil yo oyeba ko jouer te oka mama bolingo alobi na exil yo oyeba ko jouer te mama bi pelu déjà benga exil la bise yo oyeba ko jouer te ezaki muté mama be la fille du serpent Eli exil pechanga azati exil pechanga la fille du serpent ozati kende ko luka belle vivo sama ne bo sala ne bo sona sona kuna bo sona kuna tika xila fara ngani Elisa vana makamna ifa devoir aider $100 n'est pas belle vie jinia ko na katikati mona lemba bo sona ne bo sona ka sona wana et puis ça besoin na nde sala yo c'est bon mais ko kota makambo te o ça c'est sérieux ngala Caleb to gana na tourner film to gana ite nga ochanga na pochette to gana ite nga ba changa na panneau to gana ite et ça la signer Star Time film est un sinar et combien Star Time neni Star Time au tchaba panneau non ils a escroquerie ils a exploitation de l'homme exploitation d'un homme envers une femme sur la raté on va payer on a bon sur la raté nani susu ba jeunesse va payer vas-y belé yo tanga kombo masa mo wa na poto le kechu na poto masa ngamo le kechu na poto en Belgique. Il a plus 32, 24, 26, 6 dans Souka. Au-delà de tout, comme des mois dans un compte bancaire à $100 000. On a évité beaucoup moins de voir banani. Beaucoup plus de mon livre bien privé. Il y a un épisode où on a un qui m'est. Nous avons un théâtre et Koufa. Mon théâtre et Koufa. Koufa n'est tout le monde prêtre, prêtre na théâtre. Na théâtre bâti. Tant que prêtre na épisode. Ça y est. Caleb, t'es prête na théâtre ça ça. Devos ana pota ko sa kayu. Mukuba we devos. Ewa uti kayu ana pose. Mukuba devos mbo TV. Baba kara no bala za biso na en vrai na pas parler la mangolo ezati. Yo kana biso. Tozana mbongo ko lia fufune to lia fufune na Thompson na Makemba bo. Comprendre que mbongo mana na tongo magelelo bana tous les lots donc mon amour lia na restaurant $100 no yango ko lia en restaurant. Bozo mi matisa lo nani badala ba témoin de Jéhovah vraiment village à témoin de Jéhovah si lo babo oh mais yo tala ngani na zabo na su patron na kiti na taïba siti ba fesse vraiment ba fesse taïba siko maman Olive muta opesa ka bino mbongo yesko akiti na niveau wana ya taïba et puis bango ba comédie ba comment so moni nganga nzambe ngana et puis maman Olive na ebité maman Olive donc alors nous bazana mo lelo bazo sa biso baza si maman Olive a payé ka mois 2000 yo ana sendwe azomba voiture mais 2000 car peut-être 2000 na ko ba 2000 yo na bomba ngata na zata maman Olive va bien prochainement maman Olive a travailler na no sanzo lo no sanzo ke sube mene ba benga na mokili tour à tour ba benga Ici, c'est 3 jours Air Force One, l'avion du maître. Mais c'est mon père. Bisson surtout à la Awa. Tous s'abonner massivement à Dada International TV. Dada International TV. Tous s'abonner massivement. Yo lingaba makamwa bien Awa polémique à la raté. Awa mon père. Je suis réjoui de vous présenter cette émission, fidèles téléspectateurs, chers internautes, les abonnés de Dada International TV. Merci beaucoup Nabino, Bosé Belé. Merci pour notre confiance. Vous continuez à s'abonner, vous s'abonner massivement à la chaîne Oyo. Pour Nabino de to célébrer musala au sobozo sabona raté to ko avancer te pe musala biso qui non qu'en envers les autres to célébrer nos analyse surtout on va parler de tout sur rien to beta masolo ya théâtre o boybino nyos boybinde ngezako ezako ça ezo chapena nzungu nungu pena bongo na kati ya ba réseaux sociaux to beta masolo ya Elise
nande qu'on a biso artiste na biso Caleb to beta masolo na ye, pourquoi pas to beta pe masolo ya musique qui to kota mamuke masolo ya innocent na fali pour parler lo innocent le loko qui 5 millions de vies et ça vraiment et c'est ngoming pour na jeune garçon na biso moko aza ko sala musala ne très kitoko fali pour bonga sala beti déjà 3 mois yango yo 3 mois fali pour mazara na 6 millions de vies et innocent 3 semaines 5 millions de vies. Moi comparaison là yango comme c'est moi qui teti to sola pe ponango to ko toucher pe makambu ya bogis mon pe mana ndeko na biso Weranson eza pena nungu mamu eza ko yinda mabe mikolo na réseaux sociaux eza ko yinda moto eza ko pela chaîne ngenge kuna bazo ko enregistrer album 4 titres na Weranson et pesi mutu munamoni kuna mupanzi kuna mosaka eza ko finga ndeko na biso chaîne ngenge. Torlobela on a ndeko nanga to na plateau sans plus tarder tozana yams mutu alobaka pena yevna lobaka alobaka na ye vraiment banga raté vraiment to sola na ye yazaka trop direct to sola na ye et ko sala bien sans plus tarder fungolanga caméra na yamba invité nanga bonjour yams. Bonjour ndeko na banga nini et puis na banga nani, c'est ça le problème. Et loko bandeko ba oyebate oui on a des défauts moko ba congolais particulièrement ba kinois to boyaka ba adresser biso vérité. Alors vérité c'est logo sur ba pesu en haut parce que il y a quand même des erreurs où yo accumulé qui ou accumulé des erreurs. Dis-toi que vérité ko ya ndima yango accumuler yango peut permettre yo au progresser à l'aise. Alors nga finira mutute nga saka analyse na lobaka comme on nga yam siambe nazali analyste sociopolitique toujours ba question ba politique ya ba musicien net makambo beta ya ba il y a Fanny, nani comment il s'appelle? Innocent. Bon, sonaka, donc on va essayer de parler sur ça. Et puis tout est solo, donc ils ont vérité s'il faut dire. Membre va comédien puis bah comédien les sous. On va parler de tout sauf rien, donc on va parler de tout sauf rien. Merci beaucoup toi qui est déjà. Yams comment on a les lots phénomène où ils ont collègues na monde cinéma où tout le monde bon Caleb na actrice naie Liz et pesi pena mbutu comment on a Liz apporté au bon azaki président naie Caleb plainte pour na film oh la fille du serpent et tekami mingi na Libana tekami mingi tout le monde qui peut Star Times à Star Times à tekaki on peut Libana donc et ça li pena rage ya kosakanate mais apparemment Liz a pesi Caleb a pesi Liz mbongo ya babomba o esali pena lelo pito pale mokile lobela yango Liz a porté Caleb plainte et fait on a reporté Caleb plainte eza malamu to eza mabeyo oza pour Liz n'a porté Caleb plainte oza mais nga défendre basi ndeni nga ina défendre ka moi si na TV donc so moi si on sali mabe dis-toi na olenga na TV te pona loba na lukai directement na c'est moi so sala mabe ata moi ça bomi mutu faut défendre na so ka bomi mutu on habite so sali mabe na lukai na police pona bisete omoni Priscilla oboma mutu sali mabe mais na TV na défendre yé ils ont défendre n'importe quoi ça dit éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mais éduquer un homme bab je m'en tape hein. Donc voilà. Donc pour vous dire que Élise sera qui au fond de Caleb, nous allons voir bandeko ba comédien, bandeko ba journaliste, on a évité bokendaka. On dit quoi pour le long na journaliste, mais tout comme biso to salimo formation on a appliqué pas venir sur initié et puis to banda ko pour moi kalana ba pluriel ba venir biso ba problème ou je salue d'ailleurs. 2000 ans déjà Nazaka déjà représenté mission mon face cachée dans Nzondo TV et pas venir biso Denis si ba moi va les matina. Babobo lesi ba Clarisse lesi bana vena bon mo ebele c'est vrai toi la cordon j'ai trop mbala d'ailleurs ça dit au sentir mission na mon cahier de charges c'est ça le lot tout journaliste yo cahier de charges nous ani no cahier de charges nanga il faut na défendre JB c'est être malade abozu mi benga journaliste ndeni global ça attaché de presse à JB ko ça que mission T si elle a attaché de presse, tu restes là uniquement pour la JB. Bon. Et non aux journalistes, ok, koto yami muta fali, ok, koto muta yami muta innocent, yami muta ya wera, mais aux journalistes, au comment on journaliste, ya muta intel, ya Kofi Olomide, c'est n'importe quoi. On ben qui Sankara, comme Sankara. Journaliste comme Sankara. Et le konga on ça la tête, muko na kufa fo mena na lobina longwe ndako na ke place mon aller fufu ata na malewa, na matembelika ya pa mabongo na zongi na ndako na lali.
Ainsi va la vie. Kenaza sankarepinde na rasu mongo boye. J'arrive pas non kokate, excusez-moi. Pour la minute pour na sakrafo ya grand prêtre Kabila. Est-ce que ça va dollar qui ça la kana kinga kati. Non, qui n'est pas JB yemoko nanu, yemoko JB non ani na mbongoti. Oui, ana mbongoti. Mana mbongo le Kabila. Pour ne toi na Congo grand prêtre c'est Kabila. Si on a le Kenya no landaka journaliste na landaka comédien moko bina sima bande ko ba comédien bande ko ba journaliste on doit quand même être sérieux s'il vous plaît. Caleb baza fautif. Pourquoi vous passez à la télé pour condamner Élise? Parce qu'il y a yebanité. Parce que à ton araba film était à Komarate moi chabino ezate. Bon défendre Caleb parce que oui Caleb a Komara film sur le bine MAB a rocha une liste noire parmi les acteurs au fois pas tourner pas naé. On aura combien par Caleb tant qu'on va retourner? On aura combien? Il y a bien mbongo bana Caleb ana okoma déjà film a pesaka yo au somari voiture na mbongo Caleb a pesaka ata vélo. Na banda ko musumbu Caleb bambango banda ko musumbu Caleb a pesaka bato na ba film même sou bien na ngopem et les journées ka moko ici nango. Ndeko yams comment ndeko na biso Elise apparemment zaki azavama actrice na groupe ya Sinark. Aza actrice té. Élise Azali présidente, il y a groupe Naye 365 jours. Je connais d'ailleurs la fille très bien, la dame très bien. Caleb aussi, idem, très bien. Caleb vient beaucoup de respect. Et puis Élise Salomon, ma soeur, je t'aime tellement bien. Quand on a Caleb, Élise, idem. Donc, sans complexe, sans esprit d'infériorité pour parler que du côté positif et négatif, oyo sangisa bango oyo vanti biso to bareza musala bango basala ki na ndenge na entre milieu du village. Voilà. Mais si ko ngana oyo ka passe sika o mona ba comédien ba finga ka Élise na TV. Nani de ko moko so ba benga ka soki nani aza soki mundu ba benga soki black. S'il péchant ouais na mona ke mission tal sala ki ya ça yo condamné beaucoup plus ya bi. Ouais bien ta ko jouer té oye ba la ki so ko jouer tout comme ça. Mais non, ici la banda ko jouer wapi. Abanda ko jouer wapi. Ici on a joué wapi. Roumel quand même abanda comédie. Mama bolingo azalaki, mama chako azalaki. Oke mama chako alobi na Xil yo oyebata ko jouer te. Oka mama bolingo alobi na Xil yo oyebata ko jouer te. Mama bi pelu déjà benga Xil abi se yo oyebi ko jouer te. Te ezaki muté mama be. Ezaki muté mama be congolais to on exprime wa complexe de féroïté. Surtout ceux italiens qui sont complexés basés belé na Congo là ta montre bien de là tu montres moi Belvegari boy. O tika moi chemise de moi bien classé bien. Dans les villes quand même t'as complexé non. Et comment la maman Xil maman côté là on la fille du serpent Xil Bechanga azati. Xil Bechanga na la fille du serpent ozati. Kenne ko luka belle vie bo sa maman ne bo sala ne bo sona sona ko no sona ko na tika Xil afana nani Elisa va na maman na il faut pas devoir $200,000. Oh. Si vous avez ma sola, et ça n'a sens teli, et c'est nani à côté la Caleb. Ceux qui n'ont le baboui. Ceux qui va ça, on a Xil, on a passé la TV parce que je connais très bien Xil. Non, on va en Mao et na Jali na Salongo, Xil Andao, je connais très bien Xil. Pour ne pas parler de côté négatif, c'est une sœur, je respecte beaucoup. Il y a un habitué qui n'est pas belle vie. Jinia côté na katika, timon na lemba, bosona ne bosona rawana, et puis ça besoin de salaire, c'est bon. Mais au côté makamote, oui ça c'est sérieux. Il y a Kangisa Rabato, ah? Papa tikanga makamo kangisa wana. Ah. Les mino makamo tikanga makamo kangisa wana kudina posa na ngote na yebisiye. Il y a ina bon kangisa ngaponi. Yebisano ile wa kangisanga na yeba non akangsanga no poani nana yebite Xil na Belvi bande go swana na yebite nana yebite kombo ya ti Jini beta makasoki na mwana lemba yemo wa sala be miso ba chief ezali ke ezaka banda lo meza Xil na yebite bango bato ba monela muto ba monela ya kangisanga ndinga mobobe na binoti d'abord monela nga bukangisanga so le bili kambo za normal bukangisanga to revenir na mama Caleb na Élise et Star Time ezali communication moko boy en place awa oyo ezalaka ba futela ngo ba abonnement Star Time à peu près 20,000 francs par mois si je m'abuse pas tango Star Time écoute sa mbongo ndeko nanga ndimta yo bengi ayepa na yo a tourner film bosal ne masone fa bosala devoir yembongo na ye
Yam deko yam comment on appelle les camons aux okene tango actrice ayaka pour basala ba tourner film apparemment ba pesa déjà moi mbongo ba pesa de ba déjà caché déjà oyo kozwa ba revenir ekoya après film on est allé sous souté c'est ça ce qui est sûr et ça que caché coûte des argent souté et comme rara oya ki bon sous quand même sous moi $100 to moi $50 ya futa tem sous moi 70 si trop $70 futa transport ato joueur principal ato joueur principal. Mais il y a ce que le Elise na Caleb na justice za nini. Caleb a yebisi ya lobby film oyo yana makambebele ya bien oya na sima. Ndinde ko Elise alobaki. Kutu futo salango na contrat. Est-ce que ngana bengisa Elise na ba film o na pesa pe Elise mbongo ta kenda? Oka kangisanga. Mbale bele a outi ya musu place avant na banda la démarrer amer na ye ayeti pa na ngana lemba a tourner à 6 ata 1000 francs na PCT. A démarrer voiture na ki. Oyo ka de to comment na justice. Film ko tapé na YouTube a to fait batala pe. Pour na nini ka ya Caleb, a on profiter na vie ya Caleb. Est-ce que Elisa na olenda ko Caleb? Aza vie na ya na bana ye alamba mbongo ya lamba na ndako ne utande pa Caleb. Pour y envier Caleb na luka place ko diembe la Caleb a diembeli. Non. Or réclamer ba droit o Isaiah yé ne ba sola ina Caleb a conscient qui a respecté yangoti mes jeunes frères ndeko junior ndeko la rock botika au défendre vieux pendant que boa conscient bobi ka a fautif ndeko nanga yo kana pselo moko eza ne loko to ko tromper te le roi conscience na biso era difficile à tromper au monde naza to ko lo ba to sisi e monta on fanda ce bana yo appelle menace bandi et bête ça moi monter mais poup monter mes bêtis yonde yamse yon to sage mission boye webi ka to luka monter mes bêta bou to monter mes bêta na ko maman sko za conscience tanga na ko ba ah webi ka monta na funi nga lo ba na ma be ah na lo ba na lo ma bêti mba moi na sur téléphone na revoir émission pour na tana na sur lo ba ma bêti conscience wana ve na nga Caleb so azoli ngala la pongi alo ba comédien ba côté la nga kaka ba Thérèse ba côté la nga kaka ba Caroline ba côté la nga kaka déjà moni makambo di chez à côté yango ans luzo la côté yango Isaka comme ça veut bongo ya Barcelone izawa ouais mamba Barcelone mamba côté là ba côté on ba ans ba côté yango même ba love man ba di chez ba ans ba côté té na lobi ba côté té ba côté té yo ante Lisa na liboma na mutu na epoki ofunda Caleb na justice ba samba ti fois devoir yembon non papa là et puis on a ba comédien complexe ezo boma ba comédien na yebisi ndi onanga ndeko yangi ba est-ce que ça na montant ba yo kana ki autre ba repesa ye après film wana pour le comme boy to monde et comme tina ba justice boy tant que ba yo kana ba so ba yo kana ki vraiment montant il fallait ki tango mbongo pe bimi boy il fallait ba yo kana mama ba pesa ni mbongo mbala moko il paraît ba pesa mbongo mo ba sepel na ngote za mbongo mo ba bombo tout console pour nini ye Caleb ayo reconnaître so ba ndoro ba lo ba pesa ki Elise $100 à sala suki ya lui ba pesa ki $100 pour ça suki sans oublier que ezaki mbongo ya caché na ye ba pesa baninga ba komba $50 ya $100 ebiti ka double ke baninga ba comédie ba ofinga Elise ba jouer na film et donc ba chelo au mona ki ba chelo ya comédie ata moko est-ce que ngana yo so total film anati tu va jouer na kati ba to ebite pona nini Elise ole mba chelo ngina yet yo beso moni o oza poso ko funda Caleb zela ba bengo ba choni lo ba chapelo Teresa ba chao pe na TV mbongo moziko ezaki pe ko ba pesa de ba pesa ki de mo caché Elisa ki ofunda ka star TMT Elisa funda ki na Caleb yo ko imaginer au moins tant to saka ba publicité net M sur ba réseau wa communication Vodacom Morning pour pas citer certains réseaux de communication na sali publicité na participer na ba casting ya ba publicité même ya ba Brascol oyo boye bo sali pub to na publicité monte tournage quoi ya Skol ba pesi biso ba pesa biso $15 par tableau le mois bon à l'époque si je suis na bosanité to tournanga pour moi sur moi deux tableaux ba pesa $30 na ki ba tournanga au delà ba 5 tableaux ba zalika na même publicité et soki wana mais soki ba komela na idée na profil tant ba oluka plus acteur principal il y a publicité ba ozwa elongi na ye ba kenango ba tiena panneau tango bo tiena panneau wana ndiko nanga panneau de publicité wana ezaka nanu payable chaque jour plus ou moins $50 ba panneau mona ba etelmi na balabala ya moins de $20 $30 ya te ezaka $50 nanga kuna kota kopango to suki wana te ndiko nanga tango yo zimo yo futa na panneau muto yo zo tiena panneau futi etendeni parce que il faut futa ye
oyebi po ani ndeko Caleb ndeko Blaise Boula na sur Tigo baswanaka après ça bango nzembo na ye basala kango carnaval bango baziongo bachango na sonnerie d'attente bo déborder ba limite ngana Caleb to kana ina tourner film to kana iteke nga ochanga na pochette to kana iteke nga bachanga na ba panneau to kana iteke ezala signé Star Time te film ezala sinak et combien Star Time ndeni Star Time ochanga ba panneau non ezala escroquerie ezala exploitation de l'homme exploitation d'un homme envers une femme. Et puis mukolo roi Caleb le gars TV ba Elise ana mi ba Elise wana kana mi bali na ye na États-Unis mais comme iguna neni yo kana bul na ye makembe se beta maratote yango na tuni yo kana bul na ye vraiment est-ce que yo kana bula Elise soza na bula Elise bo sola ngo calmement osali zuwa okuta ye na bapela osula na mi bala États-Unis yo sepela na ngote quand vous pouvez pêcher nga pas sali pe zuwa par rapport à Makembese. Bon. Fumangani, c'est la vérité. Bon. Ixil vraiment ngana omone kaka ngana okekuna ba anglais musute ngana omona kaka yena Elise de abasola rati. Là déjà ça date pas d'aujourd'hui yena Elise de abasola rati. Dans la émission mo Elise alobi abogal Ixil jeton ba sal que tcha kanga photo sans maquillage total asne robima. Et comme les gens mo ba ranking mo boye c'est que dans ba moi ba kati. Bon, na yebité mais ce qui est sûr c'est que toi batu nga bena na ba jeunesse muso to sola raté ba PD wana nga ba to sola raté nani susu ba jeunesse ba PD ba zebele yo tanga kombo masa mo wa na poto le kechu na poto masa nga mo le kechu na poto en Belgique numéro là plus 32 24 26 6 na suka numéro ne yango na so ozi obengi masa ngai le kechu na Belgique ala suka na PD yekuta komati na niveau bala abana na mbali ndako moko mbali ni soza noa ka netinga donc so na pesi masa na ngai tantine na biso tanti Fifi ya Fifi ya na Londres. Merci beaucoup de continuer mission na biso toza bongona nekoyam ça a trop duré kazo loba eza ba propos na ye o yazo mona zo loba eza mambo eza logique donc fingi katango tindela ngaso na fingi yo Nataïn comme on a, ce qu'on a c'est en tout cas limbisa. Ce pour mon c'est limbisa des oies grenades de chana monoro qui m'embang pas kagame bombarder numbali. Merci beaucoup pour toi. J'étais na sujet oyo conseil européen ça na Calais pe na ndeko Elise. Ba comédie botika complexe. Comédie moi ça na compte bancaire il y a $200,000 à ati. Elise betango sengi pe ya na bongo yeba golinga onu revinaï. Na côté à pe non Calais. 200,000 c'est trop ndeko na Elise. Ori ya mukubwa zoki 100,000 na startem benga mukubwa boka bola ta pourcentage yo jotamment 30% mukubwa zi 70% parce que ya bimisa ba matériel ya bimisa ba énergie ma mebeli yo zaika acteur yo moko au-delà de tout comédien moi dans un compte bancaire à $100,000 na ebité beaucoup mo na lokwa ba nani beaucoup misa ma mo livre bien privé yo na bisolo mo na ngana lobe kinga kimeye ne onanga théâtre ekufa mon théâtre ekufa Koufane tout le monde va prêtre baza ba prêtre na théâtre bati tanga ba prêtre ngana ebisao sai te ba Caleb te prêtre na théâtre sai Devos et Devos ana poto comment ça caillou mukuba wa Devos auti caillou ana pause mukuba Devos mbo TV na car no bala ça biso en fait ni na pas parler la bango lo exact yo kana biso tozana mbongo ko lia fufune to lia fufune na Thomson na Makemba bo comprendre que mbongo manda na tongo magelelo bana tous les lots donc mon amour lia na restaurant $100 no yango ko lia en restaurant ndiko so betsango moi okwei donc théâtre vous me fouti na ngona ba fouti na muté yezanga na komati na suka omoni bato ba osaka bisalela ba komo mono ndi bango ba komi ba ta théâtre no bien ba pesa no mbongo combien so yo jouer na kala ku disa so mutayo tourner mo na msu ba pesi so mutayo tourner mo na msu pe mutazongi na moi 200 moi 300 na kala théâtre à CD le théâtre comme si mutake tournage obi ke na tina ku to okeliza te ko yo moko ta dépense na msusu dépense na msu ya journée ko ça fait $50 mo ke ba peso $30 tikolo so okomo ba na saka pona visibilité nga pona visibilité na tika yango na tika lelo na sala la sauté na tika théâtre je suis un artiste comédien aujourd'hui non donc tourner na Fatuma Goul na Nino na
Turquie. Donc, il tourné la Turquie. $50, $30, c'est n'importe quoi. Et puis, si on va comédie, il faut dire maman Olive, merci. Mon toit, on peut s'habiller maman Olive. Il y a mon comique qui tisse le pantalon, il y a taille basse. Bino ne bozoa. Bozo mi mati sa le pantalon va témoin de Jéhovah. Vraiment. Village à témoin de Jéhovah. Oh, mais yo tala ngani na zabo na su pantalon na kiti na taille basse ti ba fesse vraiment. Ba fesse taille basse vraiment. Sikoyo, maman Olive muta opesa kabino mbongo, yesikoyo akiti na niveau wana ya taille basse. Et puis bango va comédie ba comment so moni nganga nzambe na ngana ebite maman Olive na ebite maman Olive. Donc là on se basa na lelo ba so sa maman Olive basa si maman Olive pese ka mois 2000 yo ana sendwe. Azomba voiture. Mais 2000 car et peut-être 2000 là on va pour 2000 yo na bomba nga ta na zata maman Olive va bien prochainement. Maman Olive va à travers na no sanzo le no sanzo ki sube mene. Ba benga na e. Mokili tour à tour. Ba benga na e. Ko benga na kutu tena nu kaka. Ko benga na ngati mokili c'est tour à tour. Au monde bato mususu bilelo ba comédien musu nga na défendre na TV balinga nga musu balinga ngati pour ba vérité na lobaka. Bazu ya mbongo wapi ba comédien. Maman Olive. Yebi sanga bazu ya mbongo wapi musu ba ko ba productrice. Lobela bango. Yé mtakoma ko ba comédien. Allô, yana nyoyo. Boni, otienga tena otiko muna ngate. Na ko boma ba. Kombo na yo. Tena moni ezate mais okomona bana ba Herman wana ba Fatuma yo ko ndima roi mutu roi Msuneti ya Gabriel akepa maman Olive te. Mama Top akepa maman Olive te. Mokomona bana miki ba uti ba terre Herman ba Fego ba Saint-Clair na kat to chata Aida ba ko bengai ba to ba Saint-Clair okyo sani na kinga ba beta ba diabulu pena ba ko diaboliser batu kwa nini po ba yebike muto sala liste yemo ka za lesbienne. Vraiment. Mudawa sa liste à lesbienne. Allez, yo bi lesbienne ba pédé ba tambusa esprit ndenge moko. Na ba journaliste ba kende kuna ming ba pédé. Wana yebi. Ba no ami balo muna ming ba kende wana ba pédé. Pour nini parce que mutanda sa liste mutu na bangwa za lesbienne. Vraiment. Et on a battu théâtre nyoso. Yeba comment ça liste na ndenge ne. Maman Olive, maman moko malamu. Pour ne pas battre baby ke ngar pe ya mosu na tumboki na ko démarrer pe maman Olive mais na tana te siko. Pour munne na lo battu ko ba ko mo lo boni na ko na posa mbongo. Butanga pe. Donc posa ko pe mbongo ezati. Maman Olive yemo ka mikitisaka. Mais ba comédien lolendo mbongo ya yote. To souhaité te. Maman Olive alali le boulot na tongo ala mukite. Ba comédien be musu ba ko lela. Na biso yo matanga ekozala ya ba comédien. Milelo na milelo. Na yebiso matanga ekozala ya ba comédien. Bon. Surtout ba oya komisa maman Olive muke mama ya mode wa bominga jowana. Na zaki na ya mode na yo kaka ya mode na mayo ba solola. Tano ya modero. Abenga kabila papa. Siko alba nini? D'ailleurs, Maria Moda avec un Kabila. Je t'aime beaucoup en tout cas. N'invite sur des comédies. N'invite. Bon, soit na mayo. Ah, mayo ministre. Mayonnaise ou théâtre. Ah, mayonnaise. Nga va na kitika boy, bon va ni pembeni. Mayonnaise nini? Nini papa? Ah, papa za bien. Papa Mikolo a bengite. Ah, papa Mikolo a bengite. Nga ce que papa ngo, nakata mutima na papa ngo za nani? Père spirituel na ba. Oh, Tony. Et bon maman, wote maman en voyage, maman moi c'est va Dubaï. Maman en voyage, maman na yete ngabi. Ah. Maman en voyage baba. Ah, oui maman ça dit bien. Maman ça dit bien ba nini ya modi. Ah, nga surtout papa le wasala ki ngapa. Na bisi papa ngana za mwana na yo. Oh, comme sérieux. Curiosité faut tout na. Curiosité faut na tout na ko gate na banque te. Le balikam. Ya mayo. Bozaka papa moko na modi. Vraiment. Voilà, tata Morotote. Oh, papa nani? Papa Kabila. Mais vous avez préparé mon Kabila. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, on appelle Simote Nadada International. Maman top, mère Moro très génial, maman Moro fantastique. Maman Trato surtout na Hidalgo. Olive, yebisa bato nyonso ba ya pembeni na yo bazala simple le rôle yo maman. Et loro oyo nga excitanga epa na yo, j'habitais Lemba d'ailleurs natif à Lemba na botami na Lemba. À l'époque, tant on linga non papa Kabila makasi, tant on lingé makasi, tant on linga yi. Le gars président, je crois en 2006, 2007, je m'abuse pas. Où il y a un lemba échangeur, fille morale lundi, où il y a une classe dans l'université. Au longo, il y a bijou, il y a bambou. Au Kabila fille wana. Et ça parmi ba acte
acte etikala nga na motema ya yo ya malamu bato baoki okunde bembe na nzela ya kinkole baza na mutuka te ozalaki na cortège otelemi obimisi $1200 par improvise opesi bango eza ba acte nga na tikala nango ya simplicité wana mais comédien na yebisi yo ata moni mukasi ma esoteli muninga atela mba pembe vraiment mais so la nina kata poche ti okende mbango ko sala ambiance wana aka na $100 vraiment mais maman Olive muto azo kende na cortège non pas seulement okende na cortège ala isusu titré première dame au-delà de première dame nakata mutuka azangi mbongo te mais atelemi po a solo na bato yo ayebite akutana na bango te mais bino bandeko vraiment mais bino ba comédien na bité eza envoûtement o to ninya wala za kindoki eza envoûtement to ninya ngo comme ça bino boye mbongo yo muto osala te donc yo lozala ko ti on voit mi na vie boye mbongo oyo on voit mi na vie oyebe siki uta te so yipe papa Kabila teka kolbate oyebite iranium oyebite yo zeleka papa Kabila longwe mamo Olive vanda na kinga kati na akomo benga kabino akabela bino ba $2000 mais za mbongo na yo te tika balinga pe bazwa vraiment yo mokabité mozoboya bolinga bazopwani mokabi mutazo benga bato yo zoboya tellement maman Olive lo mso sana sepe nango Herman Duchesse banani ti bayanga matanga pululu Herman ayaka te Duchesse nani ti bayanga matanga pululu obike mutabimisa mbonga si maman Olive atina bombonga billet au-delà de tout papa au-delà de tout nazo flatter te bandi ko pe moni bandi ko poto ba bingani nazala ya mona ko péter ba plan mais non mona ndesko ba valeur nga défendre plus ba valeur papa na biso akufi en pleine réunion nga na yi na parquet voiture na nga na koti na kati réunion mon dieu akufi to tcha ba $30 tout à coup je crois message en goya so pas ça réunion sili to pesa sur le côté maman Olive assume tout maman Olive assume tout maman Olive assume matanga wana elle est allée plus loin c'est sous 20 000 15 000 et on paye ça à la veuve sur 10 000 je sais plus avec ration tout comme ça voilà matanga dadi kitambala idem pululu n'en parlons même pas ndeko nangai de la muto ça ba acte boy et puis bino bana bino le logo te mais ba minene bino boza ne logo te makabela yo 2000 osomi voiture 1500 500 tikali na ngwana obandi ko kende shaba o shwe o so 500 pour mona et pèse mo pour ça fungola chaîne mbala moko pe non ba plus na basi po basi nde mutu ba osaka ke batu ba kende pa mo Olive bango nde pe mbaboya ka batu ba kende yo internet ba biso maman Olive pe bonga no est-ce que ngasu masuni maman Olive nga benga ngaska obenga ngepa ta théâtre aza ni mo na ngai mo benga nga so ta yebisa batu di benga nga yam sana yamena okende te non gene merci beaucoup toi évoluer merci beaucoup na yam ça non gene ko maman Olive ya tanta de anga na kende na linga na kende nga mena banga kamera na lobaka na TV oyo kinga ka tena na koti est-ce que na ko bima évoluer merci beaucoup Hidalgo Watalu moi sinzamé c'est nga eza assuré que na ko ya kinga kati na ko bima maman na koya pona enveloppe en tout cas na koya eza pe pona flatter te eza ki pona ko lo bakuma ma enveloppe te eza pona lo baka ke totikala na esprit moko positif totikala kaka kozala plus na simplicité et ça l'humilité précède la gloire quoi botika kozala obi maman Olive na soit postulé na atana 2033 ba voter mais yo lo baka maman Olive mais maman Denise pe na mona bengse ba communiquer tout à l'heure car la mingi te apesi ba carte santé bon maman Denise Niakero en tout cas il a pouvoir na biso netinga na mito mana muta mai na biso na bina na vraiment ngazala combattant depuis ce que maman Denise en tout cas ça là déjà na auto mona sala acte moi malamu pas pesa ba maman plus de 800 maman ya mapa ba $500 ezaki acte mo ya félicité par rapport à ba corona ba confinement et permettre ba on va se remonter dans commerce en tout cas c'était une très bonne geste on a se plaindre on côté maman Denise sauf que maman Denise a été au pesa comédie assurance santé mais assurance santé on ya pesi bango maman Denise azana ida pesa ba comédien nyonso mais kaka ba comédien wana ba lobi ba mususu ba pesa bango te
Et combien c'est maman bibimba mo ba responsable bon pèse mon gars assurance santé sans et pacos ça ta ke bazan ba na oya liboso ne bazora e pacos na oya liboso mais on a yo ki ami balé on dirait bazuité na sans transport même bazui so ya ki na transport noto zela transport pa mama Denis so kanse oki pa mama livre na kingakati osambwe. Merci beaucoup Hidalgo Watalu moi Nzambe moi ça pembe merci beaucoup na yo merci na tout tu fais tout pour moi merci à trop na yo Hidalgo Watalu moi ça pembe une femme à la couleur du pain merci na yo to les canards si j'aime surtout bateau parlant de musique les to moni je sali nga ma musique oye ba raté mais oroye ba vraiment les loto moni innocent balou mais le kinayo jeune frère nanga ouais jeune frère non le moni aza ko évoluer bien a beti et le connaît Hollandi le sali 3 semaines Hollandi ça titre ya nzembo ya figa ya single na to ko bimisa c'est OK oh achi ba pigeon ouais wana soki nezo bandaka ah tchetcha kuna cash toi swana gate vraiment comment on a tu bananga bimi le sali 3 semaines déjà 5 millions de vies na biso de na YouTube 5 millions de vies so gezolo banini déjà na 3 semaines kaka ya pamba to millions un mois tandis qu'il fallait pour pas bimisa ki allo téléphone où ils a bon na marché ils a déjà na allo téléphone ba ya dan il a fallu pour pas fallu allo téléphone ouais et là ils a et ça déjà un mois et 3 mois déjà yango yo ils a na 6 millions de vies les loba wariona ba wari ils a bon ba fanatique ya fali poupa ba kompena na wariona so wana ils a bon le loro ba fanatique ya wenge mais ya maison mais ba fanatique ba kofifi yo beno yebi yango ne peut fallait zo benga ba wariona le loba za ko silike là vraiment innocent pona ba guerre ba bilo mo izanga tina akiko cha achaki chakune bandeli ilole to moni 5 millions ba za ko bata ba innocent ba ko no ba pona ngo. Et apparemment le roi a apparemment le roi a fallu et ba linga kate ba critiquer artiste na bango le ba critiquer comme ça ba linga pe souté yo le to vanya na critiquer yango na lina tuna question yo ko lo bana nizo ko sala na des types wana le 6 millions de vies 5 millions de vies na moins de déjà c'est bon déjà tant on beti 3 semaines il y a le roi yo beti vidéo mo beti sali une semaine et sali 100 vies on a beti vidéo et sali 2 jours et beti 90 vies. Déjà, il faut avoir une vitesse dans le cas. Voilà, et pourtant, ce qu'on a bien sur la vidéo, on est ça la une semaine, oh, yo beti 100 vies. On a une semaine, on va taper 1000 vies. Déjà, c'est différent. Donc, ils ont différents coups de l'eau. Il n'y a pas match place. Je ne veux pas parler d'innocence, c'est un frère. Je ne veux pas parler aussi de Fali sur il peut pas sur bien regarder des maladies sur ni nyango. Comment Fali il peut pas elle marabillo sur le chiche de chiche sur le ni moi bakarawana ou yalo barawana on a le bon ni ata yomoko. Et bien nini. Moi j'ai remarqué une chose et pas ya venant à Fali, je lui dois beaucoup de respect. D'ailleurs, je suis fanatique naé dans un quartier latin. C'est une colline à quartier latin s'il faut dire. Fali Ipupa, DiCaprio, El Marabillochoa, El Pipe de Wolo de Chiche. Nyon soana. La sont bien contrôlée. Yango nga mana betsango bien, voilà. Fali. Mais il ne sait pas qui naé. Pourquoi pas au monde makamuna ba anglais mususu. Pourquoi pas? Hier il y avait des Fali, hier il y avait des Kofi, Papa Wemba, Emene à Taboulei. Grand Calais. Viens biso mususu nani o likinga basaki tellement ebele ba wendo kolonso ito basaki na posa génération montante ya mais comment bolinga génération montante ya ti innocent d'ailleurs moi je félicite ces jeunes frères parce que ont boosté musique inaye et puis ça fait qu'ils ont boosté musique à Congo. Nathalie Babloro ya betana mwana garçon na biso musu ya kota Afrique kuna kota Tanzanie Diamond Platinum musique mo betana featuring mo betana bon c'est soki Eric Mandala yango na olaninga na coin vous le savez le côté bilo moi bon je maîtrise pas banzembo na bangwana c'est fait que Nathalie yango boy plus de 100 millions de vies alors mais attends 1 600 000 papa on doit quand même être reconnaissant au bien monde toi combien de personnes. Combien de personnes? Oui, Afrique est globalisé. Combien de personnes? Combien des habitants? Papa Nangana Ebisio na Congo, toi 80 000, 90 millions de Congolais. Congo Mobimba Oyo, 90 millions de Congolais. Sikoyo,
innocent a terminé avec le Congo Mobimba. Il faut tout le bien son bima qui n'a raté la chaîne ya Innocenté ils ont raté la chaîne ya Diamond Plat News et ça problème était papa problème ezali échange ya featuring on les échange à culture et ça échange ya culture on est le tout ça là de l'autre côté idem que de son côté biso mbale toi ça va bénéfice tout ça va bénéficier s'il faut dire mais comment les autres olinga to comment na ndenge to okenda ngana webisa mukuba langa fali boye hier fali vous pouvez avoir du respect aussi revoir du respect vis-à-vis la presse ngana la il y a pas trop longtemps fallait abi mutata nga komoni na internet c'était soit atangi bokangise venanga to nga atangi komono kangisa nga je monta pas kangisa nga kasi on atangi kombono na tangi komono fali pour pele manabi yoshwa kangisa nga soko kangisa nga ben je pas le choix. Kofi Olomide Koutou abeti maître Kofi abeti market tab en plein concert ya Kofi je sais pas si Bercy to Olympia Blue moi bongo Kofi suspendi na média est-ce que fallait abeti de Kofi abeta fallait abeta musique à YouTube le Kofi abeta musique à YouTube té on va dans la Chamberlain il faut bimoko matiam sous Toulouse pour que on na ni cassette ah mais oui fallait to innocent va mettre musique ça au van na palin au téléphone air nyon sokolingo yoko yoki au foot à transporter au ça les logoté mais oui mais si qu'on faut pas reconnaissant hier c'était papa Kofi. Après papa Kofi biso va faire va fali to yé to boya nature et forcer bisoté to mata to kita innocent ko bimakaka fabrikas moko ya mwana moko ko bimakaka musicien moko ko ya ko bimakaka ko beta pe le koka ko bima c'est ça la vie mais neko yam c'est ça no bete mais yo ko linga te batino so bazala kana scène yo po yo za de king soki de nini ya wana non ndeko nanga na ebite na ba musicien pe na ebite na heureusement mais apparemment on a besoin innocent peut ba ko benga poli parce que ça net ça c'est mesuré là plus de 15 ans de carrière 15 ans de carrière au betaka na podium au simbaka micro papa wemba 20 ans 45 ans de carrière en betaka micro au bata na podium au ça le logo moko wendo kolosoy so 70 ans de carrière asaleka makambo bango bando sala yé na tourna yé comme na tourna olinga na inosa sa ngode bwani d'ailleurs olinga tia comme papa wendo après inosa comme yemba la musique a mais c'était le nom de Innocent alors bah Innocent ça va jeune moro boy na la même vidéo moro boy parmi Innocent parmi bateau ba sala qui ba bima ba présenter na ba fallait présenter na ba fanatique na ye aba jeune oyo lobby ko sala mama minene logo la ngai bo soutenir ye le lobby Innocent va soutenir mais lelo Innocent remika contre Fali pour pas contre Fali mais oui ça va bon yo te chose tous ari bien tant trouver mais faut comme contre pour na ke mpandi na ngeza challenger on a ça les a défis quoi ils a défis off Innocent autant la part na ye et puis coup de chapeau à Innocent parce qu'ils ont entouré na bata malamu coup de chapeau pe na mukuba langa Fali parce qu'ils ont entouré na batu ya malamu pe car mais moi je dirais mais car Hollande la plus côté professionnalisme botika o sela so ba délire pour le ko mo netikali monter ba tshela biso zaka ke au côté na toilette ozo tcha nyezo ozo filmer pour tshela biso sur internet le netikali ka yango wana pour baza soke ba lamuki na ko kufa pona yoje ba caméra biso bazo na bango Instagram YouTube totali a côté na comment confinement vraiment mais ils ont fanatique qui peut apparemment n'imba luka ba bloco nyos tout même bon fanatique ne ba sala ke ba c'est le YouTube c'est bon ane mo YouTube c'est bon yoga Kofi azo aoyemba linga nangai na lingi yo na delivery ga boya boa ki on na ba cassette ba do zo ngwa et c'est la distribution et c'est une face à la cassette de belé so a lingata makamwana te voilà il y a un émission moi j'ai eu à côtoyer Kofi 2 ou 3 fois à cet exemple Kofi ponanga à cet exemple alingaka de fête te alingaka adversaire Kofi alingaka adversaire yo imaginer que Kofi na dans ko tchape innocent ako comme ça innocent adversaire na donc certes fallait lingander ba adversaire te mais muto soko linga adversaire te olinga reproche te vraiment yango batu nyonso babenga ba Mobutu baza batu mabe Mobutu ye moko ensemble Mobutu azaka mutu mabe ya solo oh yo yebite Mobutu azaka mutu mabe tu bute mna tango Mobutu sombali donc fallait Laurent Mibe azaka Mobutu azaka mutu mabe ya yebisi yo batu nyonso babenga ba Mobutu baza batu mabe c'est clair
C'est clair. On a musicien mo super qui sensu awa pe awa. Hier azaki misa qui sensu. Lelo yo akangisa ba journaliste. Tala nanu bassesse. Nana on sumda ki sensu. Tala nanu bassesse. Nani wana? Muto ki sensu moko awa. Abeti nzembo na ye biso to apami ba to sali die promotion na ba tournage to okenda na obeta musique na téléphone. Ndeko ayemi musique bien. Ndeko ayemi musique bien to soutenir ye. Lelo azu journaliste atindi na IP crime. Après journal alors acha caméra après journaliste alors non fingo sous te bimisanga nga okangisi nga na 12h bina filé yemta doka na yebi ekuta tate donc yeku na yebi atate nde wana otanga ngolo sa bacheta aka kokangisa batu okangisa batu na yezi bongo okangisa nga papa na lobby yo zo mona journaliste mukieto ndeni okangisa mpo na saleni et d'abord yo okangisa nga po anini ye mission otanga ko okangisa po anini loba papa okangisa ba no ba ye mambo sala kate na media un grand journaliste le quoi ngabo émission moi okangisa nga boye pinga na globa pardon s'il te plaît na ke makala ibo za makasi na exil loba arabe après lobby papa nga na loba na Kabila na banga bina filé nga loba na Kabila na loba na mamo live on doit mettre quand même toute sa carte sur table. Mon dit ma reproche. C'est ça ce que tu as aujourd'hui. Bandeko linga reproche té. On comprend bandeko linga reproche té. Reproche et mataramu. Tu as coup de bar likolo. Merci beaucoup Ndeko Yams pour chiter to sur la mukema mbuya Ndeko na biso shaingenge na Weranson na Ndeko Bokis. To sotango to lobaka muke to lobaka muke. Pardon, shaingenge na kutoya tate. Atako ndeto kutana na boye. Mais Bokis pompe mazo benga Weranson anti-valeur azana poto kuna koma combattre beta musique. Mais abo benga Weranson anti-valeur, Weranson anti-valeur aux antikala nyonanga depuis 1991. Na te lo banze on pesa mbongo to tandis que Weranson aza responsable et musicien na lo oro lo muke pona Bokis pompe. Ah, Bogis Bopemba. Ah, Bogis Bopemba. Merci beaucoup de comme une sous-émission na biso bozake belé wana. Na bangote Bogis, Wera, Chai. Mais en moi na sur introduction, attaque moi yebi ke Bogis mon père moi yebi Wera, tu peux dire quelque chose quand même. Lelo lo bezali. Lelo ba to ba luka ba buzz na internet. Buzz. Mais ce qu'on faut c'est la buzz na moment nango. Vous comprenez? Mon neti ngai il y a pas trop longtemps kakola ote ko lugisa nga na ba mbila bakanga nga o ya na ba paso da ba personne non identifiée bakangisa nga mais nga na journaliste yo so sa pom nga kende funda nga na parquet ba to ana nyoso ba parquet ba yebinda kunanga comment on appelle ça IP crime kutu ko lobate colonel Lazoubienne papa colonel Lazou na pesi mbote bientôt fonction général Silvano Kasongo en tout cas coup de chapeau na yo papa pona mosama la mozo sala na obwaka ote pona flatter potango en tout cas je mérite à être saisi mais na tort te na raison banalise donc c'est ça tout ce qu'on buzz tout le monde buzz trop Tolingi partout tous na buzz partout on parle de nous ah ndeko tika to fanda Bogis vana na poto kuna vie oza combattre sanga na vie na biso bokechu bo sama na aza combattre oui comment combattre afinga Kabila bo venanga Bogis sanga na bokechu venanga bokechu na linga mingi bo sanga na bobeta featuring bo sa neni boko sala oui ya ne na so oui ya rien na kofia ko beta kana mingi ta bo luka so bo moni ya ko beta bo permettre la beta so bo moni ya ko beta te c'est les moments yango au lebo no ça des ordres le même jour ya concert après bolo bao fali boy ezakito koti voilà télévision eza église tene balobaka merci beaucoup vous avez belé maman lobeza et belé eza bena et belé sauf que TV eza temps ya esali ke to chité to robina suka émission na biso Ndeko Yams to robina suka mot de la fin na quelques salutations merci beaucoup na bandeko nyonso batali ngai aussi un grand merci na bandeko nyonso ba libanda mboka wa c'est une émission en tout cas liker commenter partager et ça biso bien et comme là acquis des droits pas mon gars c'est belle langote Ndeko ni a le bien c'est belle noté zwa bombe chana munoko kimamba kota na Rwanda kanga kagame na nzoto bo bombarder bino mbali je m'en tape tant bombarder les landais. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup na abonnez-vous à Dada International TV. Bon, continuez à s'abonner. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Te écoutera très prochainement dans une autre nouvelle édition de notre émission. Bye bye.
Ici, c'est 3 jours Air Force One, l'avion du maître. Mais c'est mon père. Bissonon surtout à la Awa. Tous s'abonner massivement à Dada International TV. Hein? Dada International TV. Tous s'abonner massivement. Yo lingaba, makamba bien. Awa polémique à la raté. Awa,